congodialogue.com. congodialogue.com. Tozali na commune ya Kimbanteke, précisément na route Mokali, c'est alors population de Komwasi oyo bozali komona na bapota na Mukongo. Alingana kina ndeko mobali moko kasi tangu babandi ko vivre, amoni ke ndeko mobali comportement mabe pe amoni ke azali kuluna aboyi na ye, na ngambo ya ndeko mobali atika kibongo te aluki ba camarade na ye, ba kei ko bimisa ndeko mwasi kasi tangu babimisi ye na nzela nde bomoni ba kati ye bapota boye esali mawa pe pasi komona bilenge kosala biloko ya boye fausse affaire. Nayebi bango mwa mbali oyo aderangeaka ngai na boyaka nanga mpona mona mosala asalaka ezala bien te namoneka azaloko akuluna azala akulunaka 21h kamara na ngai yaki na ndako komone Pierrette tozala na ye pe toliaka na ye ayaki abisinga somba uyi na kwa mvululu nde tobima wana nzoka ye ayaki na bana mibali wana nga pe na yebi te nde na banjo bima wana tokomika na venki kanga pona etike boye na taka muta bendinga na sima kwei singa banjo kata nga bapota nde na gangi baya mibali baye ko bima bana yabi pete soke simbi te batikaka na tikaki na nga na boyaki yesu ka zolandela nga kaka na evite ilobanga lobi boye se bamoni fo bakanga epondenga tinga ba cicatrice boye nga na bali te naza na jeune fille na mwana muke na bali te atiki nga na ba cicatrice na nzoto boye vers 21h bapota wana bautaki kozokise koto na kikanga na bakuluna totongi oyo ya libumu totongi 8 pince oyo ya sima Mukongo totongi 15. Bon ka o normalement bayaki nango na butu biso na milieu o tokoma na insécurité voire même biso baminganga po fongola nini porte na ba 22h 23h tobangaka même moi si akobota puisque bakulunu bakoma okosta bazoa na ba jeune fille pasi wa fongola bo bakulunu mais vie que toyoka ki voya bato koyeba yango nde bafongolaki batongi porta vraiment na Mukongo 15 pince tokosenga na bino bato bozana ba presse direct na gouvernement atale la biso makambo oyo ya insécurité vraiment insécurité za makasi na 21h bakulunu babandi mobulu ezaka bien te or biso eza centre moko eza bien qualifié bato minene bazoya wa mais tokoma na insécurité na kofonga na battemps tardif. Oui au petit c'est un propre mais il s'en a pas liboso na lobila biso wa jeune garçon biso wa jeune garçon kati ya mboko to ebili bati pe ebili so lingi mwasi alingi yote aboyo eza pas problème au bando kolana banzela ne nyonso eza mabe problème au mwana atana na problème te garçon moi bano déranger ya boy garçon siko na butu camarade ya mwasi o ayiko bimisa mwana na biso na 21h abi wa kulunera na ba ko takina nzela mais on a lobi soto zwaka ye liza malamu pona ye mais biso agent garçon to tika makango so mwasi aboyo tika luka mwasi mususu na lukia kama suka mwana to ki makele moko libanda obima to mi libanda to mona jeune fille akoina se azolela makila makasi presque pena ke camarade na ye moko mwasi akotala ye tanga kinetique elle atika pousse ye mon muke nda moni bana mibali wana ba déranger ka yende ba okaleye nde ba katikati ba potani za ipna grave makasi comme pesa comme antake kuluna dragon c'est dit na ebité sur dragon na ye afula ba to moto so ndengeni na ebité et cela nga pena mo passe ming to luka ipna to lukaye na bouton tellement bouton makasi ba kimaki des gens et on tout ça kaka mo secours to commencer leki na niveau hôpital pour me causer soin na ye pour tout la makamususu après congodialogue.com.